Kozaleka télévision. Tout le monde a que tout le monde envie sur bataille nigérian to ba pays misusu. Na ba style na bango, na jouer na bango et pas en tant qu'artiste. Biso mo to la bango zela, biso to musuko la na bango, ozo amondeni. Kozaleka télévision. C'est à Nandimi la raté. Limité. Bon, bah, ça y est, une époque, là, bah, moi, je suis une époque, là, et puis, bah, moi, bah, il y a un avantage. À l'époque, bah, les réseaux sociaux, ils arrivent vraiment terre. Si, oui. Expliquez biso na nous surtout. À l'époque, bah, les réseaux sociaux, il y a qui CD. T'as revenu à Palais, sur la bimita, sa journée, même au bimbatien, c'est dans le parce que pour moi, on a mon tout pénal, et puis, bah, c'est quand même des gens qui pénal en plein. C'est ça, surtout, oui. YouTube, ils ont quitté, WhatsApp, ils ont quitté, TikTok, ils ont quitté. Si. Le lot où tu as rose année à Palais, a mis un écran. A rose année fait 3 jours, 2 jours, à l'écran. Ben oui. Kozaleka télévision. Vitesse que artiste beaucoup là développer bango va futa bango par mois to ngeli na pe na mitu na éviter attention sur qui fanatisme kaka so va futa bango par mois peut-être que na oboya te mais ceux qui allaient va futa bango par mois te na éviter yo artiste le moninga artiste éviter Kozaleka télévision. non loba ya na bato belé so ba intégrer groupe lo aliboso ba loba répétition auto banda ikozwa na ba groupe auto à toi awa eza mystique na ezala kaka improvisation mais awa pena to répéter pena osenti tout osenti pena oui osenti pena rap pena sili mutu échauffé. Désormais solution makambula bino yango yo emonani bandeko boleli mingi na nzela ya ngwanzu boleli mingi na nzela ya Chine oza na mbongo yeba keloko kosomba te oza na mbongo yeba wenze ya moins cher te oza na mbongo na yo zingo na conteneur bakosi yo bale mbongo boliami boleli bomoni pasi mingi na nzela ya ngwanzu solution eye pa Freddy Bokulaka agence Freddy Bokulaka aye ko faciliter ba mama pe ba papa nyonso o bakendaka ngwanzu oza na Kishasa olingo tinda biloko na ngwanzu ozwa ngo ti liboso ya porte de pangu na yo contacter agence Freddy Bokulaka olingi osomba biloko oza na kati ya ngwanzu oyebi ba wenze ya moins cher te contacter agence Freddy Bokulaka Freddy Bokulaka aye na solution Freddy Bokulaka mokonza ngwanzu Freddy Bokulaka shinde ya ye donc benga numéro eza affiché ozwa solution na oyo nyonso ozali koluka osombelamba osala conteneur osomba biloko nyonso oyo etelemaka na ngwanzu ye nde mokolo ngwanzu contacte ozwa nyonso na facilité chez Freddy Bokulaka c'est le là. The stars in your eyes always keep me falling for you, so you will always be the one I keep on running to. Nothing will stop me from meeting you in our galaxy. I think that we will continue to rise like Mercury. That's why I look up to you like I look at the sky. That's why I look up to you like I look at the sky. Voilà, je suis premier ministre de la presse quand le télévision s'appelle Sabino. Le même côté une idéologie, tout qu'on sa souci, tout vit mise à santé, tout vit mise à donc le but toujours quand l'émission est biso chez premier ministre,
d'être mesani pe kolandela pe koyambela bino toujours artiste oza kosenga ba actualité nyonso oza nango besoin toujours na émission na biso surtout na chaîne na biso kosaleka télévision eza na pona ba promotion na bino kosaleka télévision eza na pona kosepelisa bino kosaleka télévision eza pona kosala makambo je crois que bomona na ba film ezokota na nyonso o pas na besoin publicité na logo na tout lobela makambo na awa na chaîne sur kosaleka télévision ASTT pour contacter sur na numéro eza affiché na chaîne na biso wana en tout cas eza malamu po to pese la ndenge bebi bomona toujours de kosaleka ezokinde donc surtout le BP lo na yo tout le bel combo na yo pe sala ke na ba bi e kana et ça la pe ke mokili pe ba en tout cas merci beaucoup quand des alaka na rotonda mingi na rotonda nzambe na pe mapesi biso a peut-être sur les lots mbote mingi juste na les boss fou de Jésus business par le bi na solo Canada na solo visa contacter les boss fou de Jésus donc na pesi mbote mingi na nokombala mbote excuse na pesi mbote encore na Glory Djibango derrière la caméra balobi malobeza moi mingi ba question nanga la réponse est ya invité na biso donc to découvrir nanga na bino awa na plateau na invité to yambi bonjour Mohamed 15 le grand journaliste vraiment tu vas santé bonne santé c'est normal nzamba obatela muki puis ote on santé normal vraiment nzambe ka toujours balobi mai moi belé donc sans nzambe mawatro il ntazo battre nto sa santé na rappelé bino to yambeli bino Mohamed artiste il y a groupe il y a président Nadia ou ya routine na Chic Shop Loyenge donc il y a une je crois to beta ma solo et belé ba actualité oui concernant groupe na bango et puis les canaux internet c'est donc ba moi to éviter to me ba façon mo expliquer ma cam ouais na ninga système ka sans polémique mais et à mon fait conta artiste Mohamed donc au vanda na okarabe pour ça maman ça la théâtre idango butaki wa envie ki monto pur vimo na quartier to et là qui on début pour ça la théâtre banda na okola na pesi maman na ngani na tabambi Christine moto banda déjà oui bisaye parce que na ndo beta bali si na lobaki entre bal et théâtre et musique donc elo misato na banda ko linga puis on a linga na makasi na ndo beta bali malheureusement na gende musika te na suka ika na première division donc pour le moment de na ça théâtre vraiment na théâtre zo sala ba avantage to pe ba désavantage ni okutana na théâtre ou parfois so vandi otalo lobby ce théâtre te ménager pe avantage to opportunité te ce pour vendre otalo lobby que sur na sala na théâtre te ngana zo pas avantage ezani ba avantage eza vraiment modèle on a vraiment na théâtre mais moi na lobango eza te des avantages ezali bon oh vraiment na répétaka na mitu exacte donc yo ndé du côté na sur la théâtre oza ne loko regeta te oui na elo na eza melo ko limi en tout cas Mohamed na éviter tam to lobara biso ndim to lakisa et surtout ba Nigérien pour citer les noms to la sa bango ligne théâtre to balanda idom na biso mais le loka biso moto mona ke to ko envier sous bata ya Nigérien to ba pays misusu na ba style na bango na jouer na bango et pas en tant qu'artiste biso moto to l'axe bango zela biso to biso ko landa bango ozo amondeli bon liboso na olobaki un an bolimo ezate biso na biso ba artiste oui bolimo ezate et puis ne ba Nigeria ba koma musika na monde ya art parce que gouvernement na bango tia ba moyen c'est ça surtout gouvernement na bango tia ba moyen contribuer vraiment pour na musala na bango oui alors biso gouvernement ata vraiment ba moyen na te pour na biso yango monde toujours baza likolo baza ko avancer toujours mais ça soni batango to lakisi Paris ke to lakisa bango nzela kaka biso to musi ko envier bango na invité ko envier bango eza na mpima eza mabe ko envier normalement eza mabe mais donc quel style parce que les lots artistes azalaka na nini comment dirais-je artistes azalaka na frontière te na woloba tout comme ko jouer pour ko tricher petit temps souci ba pays mo ba sénégalais comme exemple ba nini mais ko landa bango comme ça bango ko là donc imagine congolais en ça théâtre mais en bête to la bit tout on bête film comme nigérien mais on a dit que c'est le mot à Sony na habité pas na yo polémique na théâtre tout le monde a que qui n'a pas de swana
Kingana bonsoir na polémique c'est loko et ma artiste qui est artiste. La polémique moi d'abord bato belé ba eba TV. Na TV. TV mat ça répète qui ça. Surtout ozolo ba il faut yeba langage ni nyango ozolo parce que ba bolanda biso belé. Bolanda biso belé il faut yeba langage ozolo ba pour ozala toujours bien. Oza toujours bien. So déborder pe ba langage il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Il faut yeba landema. Mais misusu baloba ke polémique et matsaka peut-être ngala za na fort tant yo di mais na polémique et ça la ke bati opeka. Ouais, ils en ont polémique, ils en ont. Et moi, ça l'a bien. Ça l'a bien. Senti au leki au lobby, n'ingana pierre à l'andi au pas leki à lobby et ça l'a bien. Et tomboli pe. Mais ils en ont des mots. Loyal dans les mots ça l'a loyal quoi. Na si vous la polémique nané. Na za polémique na mutu. Jamais. Oh ya solo. Oh za polémique ndeni. Na polémique na mutu. Autre bara. Obolo ba ke ngana na problème mutu be bana problème nanga. Parfois bana problème na yo. Ba tourner ba roza. C'est ça vraiment. Mohamed, ton atout est la différence. Est-ce que d'abord on dit marqué Batou Yakala, c'est-à-dire Badouayen a bien dans sala, les cabines na succès, tout les cabines na succès. Ceux qui oui que les cabines na succès, stratégie du basala qui est ba garder tout bas dans la succès ou bien peut-être et manquer beaucoup m'appelle le collaborateur. Parce que bango ti ba bien la bango jouer ton na succès. Bon en fait pour les cabines na succès c'est na succès parce que les lots pour pas citer les noms tout taliba ancien na biso ba doyen na bino msala ceux qui peut-être ti ata na miniature à pamba na biso des gars ceux qui a les comme on a kingani ata sila na kingani mais bino eza peut-être boyende belé la génération na bino tellement boyé belé comme si nini succès comme étouffé donc beaucoup comme ce succès qui est évité mais je crois que on dit marqué boza les gars qui bino et puis bango comme les amakasi ti les lots bien peut-être beaucoup manquer stratégie beaucoup ça va être pour les cabis sont à succès à Nanzimi la terre limité bon bazali une époque na bango biso une époque na biso et puis bango bazali un avantage à l'époque ba réseaux sociaux ils arrivent vraiment terre si oui expliquer biso na nous surtout à l'époque ba réseaux sociaux il y a qui CD ndawova na palais soka bimita rolex journée ne mobimba tiene c'est bazotala parce que pour mon amuntu pena et puis parce que la android des ont pena en plein c'est ça surtout oui les a quitté ba WhatsApp les a quitté ba TikTok les a quitté si le long muntu arozani na palais a mis na écran arosa ne peut 3 jours peut 2 jours atala écran mais oui à l'époque on va jouer avantage parce que babilo on les a quitté nous temps en temps ya pour se distraire na source ta moko mais ai le comment me belé vraiment au total la mandi bango bandai total ma c'est difficile ouais là je avantage au bango ba jouer qui ya mwana mais linko lobate bango non vraiment donc l'avantage au bon va jouer qui en wana mais ça te révèle sur la base parce que biso peso surtout qui à l'époque wana bango ça peut assez mais tout ça c'est vraiment donc c'est total bien banga no bango to respectable banga bango te mikolo na respectable bango ba banda musali biso na mais ko banga ba na pembe na ngate ya moto on doit sala ba te délai ba ça va succès bana ba groupe vraiment na za pembe ni so no banga na te no respecter bango no banga moto c'est ça guerre yasila na Belleville guerre yasila na Belleville to mona koto batasila koto bato ya Belleville guerre wana na bité yo opona partir na on a partir monter pas partir monter on a fait savoir conseil d'abord ba uta na groupe moko groupe ya président elombe et puis bolimo ezala donc bolimo ezala ça malam bon yo sou balé va travailler bien malgré celle si la n'avait pas liboso par rapport à celle donc mais bon balé va travailler bien bon le loso monde ba devenir artiste bon ba fan peut-être c'est normal mais artiste le ko la yo il pas artiste Belleville as star as artiste pardon s'il a pas artiste mais artiste en demi na e akomani ba le bilake je sais pas la kaba aba coupe na ba ya si am sous ça na éviter peut-être evoya
as artiste lokola bango mandimi akoma ngana za nanga kingani ngana za mutasila et pas na yo vitesse que artiste lokola ndebe lobela bango ba futa bango par mois to ndeni napenda mituna na éviter tant soki fanatisme kaka so ba futa bango par mois peut-être que na oboya te mais ceux qui ezali ba futa bango par mois te na éviter yo artiste lobela moninga artiste éviter olobe na raison soki balobi opesa 3 qualités aussi aza nango belva aza nango te donc si labi 3 qualités natie en général peut-être na bolobi ke si la soki bamemi peut-être na style oyo entouré ya makasi style oyo aleki a makasi style oyo ya makasi mais parfois oyo belva aza nango te bana na sila 3 qualités. Non, moni nde tosala na monde a muto oloba koka na nyonso ya te azate c'est ça presque sola na isa biso abisa nga Mohamed moni nga sola na kini na répétaka das mo ngadia dia aza na kini ma répétaka ape capable de répéter oui enfin na ta kaka on sala na c'est ça pourquoi répéter zomona pour moi ya muto amikoka azate ils ont babilon mususu si la l'équipe belvi ils ont la qualité mususu belvi à l'équipe ici là donc mon temps rôle ba l'équipe muninga donc azat c'est ba lui tout citer en temps aussi citer en parce que autant 3 qualités à si le type à belvi pour ma peut-être soit tout linga et bon pour ba question ça nga soit tu na rôle ba tam sur exemple ah pour na en tout cas la qualité à jouer style ya mawa pour na belvi na belvi avec ici ah pour la qualité je suis donc n'invité on citer 3 heures oui ça bon il a ndolo kali na lobby oui kali au moins qui va bien na manda olandala ça maintenant tu vas bien vite surtout qu'il y a la qualité à chaud tu vas si la l'équipe donc tout le temps la qualité na en tout cas on a félicité on a profité pour féliciter si la et puis Belvi bazaba on a bien ba ou ya Congo mais tout le monde a artiste en olo ba ou les ba inedo donc il y a un bango bongo ba Belvi ba si la ba exi pechanga ba ça tenga belé tout le monde a pe ba leki na bango lo ba Cardozo ba Dona en tout cas ba wa makasi bazaba te féliciter le surtout ça pour se prendre ba inedo ba banda lo ba bango tout ça bon maboko en tout cas na afia na bango tout ça na ba vrai chéri na théâtre tout ça na ba vrai jeu na théâtre au plus total et surtout et l'homme mesali a bien tant au monde na système ba comme ya kosangana njonzinga lelo peut-être que Belgique va organiser film mais moko ole abengisa soki ndeni na bengisi bandeko na ye ba congolais ba ninga ni théâtre a jouer si la peut même et comment ça la bien puis 15 dans bon sanité na patioté la journée sur la question qui à l'époque bah bien sur ça cité la scène et puis à l'époque bah producteur va ça qui bien si qui va moyen va travailler qui les a résulté le mona mutu yo moko il faut bunda ndeti nga na chaîne na YouTube Mohamed TV en tout cas vous pouvez bien s'abonner à la chaîne Mohamed TV donc vous qui vous s'abonner dans ça producteur ya chaîne si abato ba soutenir nga wa ba boss Mikael ba soutenir nga ba maman nga ba Fatou Masiala maman botinga Minata papa na Charles ba soutenir nga donc yo moko za ko se donner vous comprenez comment on a le producteur va résulter dans très difficile. Très difficile. On a raison, c'est ça. Bon, c'est fort, on a vu le personnel, mais je vous appelle ma qualité problème à casser. Tu profiter sur côté côté ma solo et t'as Chic Shop Loenge. Chic Shop Loenge, je crois pour la nabino trop. Ma film la nabino il y a conscience. En tout cas, félicitations. Ouais, merci. Et le président qui la bise n'a pas abonné. Tu dis très bien. Chic Shop Loenge souvent et puis ça rôle dans une sauter n'importe qui et puis ça ka les toyoka tout la la paix et beaucoup plus na basien et surtout na batu bilonga ka les mêmes bilongi o et puis ça ka ba principal et zonaka mais le toyoka moi Chic Shop et zina mbouchage ba pété et puis si Mohamed mais yo et puis na na ancien Chic Shop vous savez comment non qui au moins 10 ans oh oui. C'est vrai. Fait en 2016. En tout cas. Oh. Mohamed, 10 ans, ça va féliciter. On peut ça un rôle principal. C'est normal. On comprend. Au moins, tu as la raison, surtout le bac, beaucoup plus de Chic Shop Loenge, puis ça va rôle principal dans Basien Kaka. Et ça va pour la Basien. Déjà, travail à mon tour. Les gens se comportent.
arrivé à pas voyer peu du rôle principal. Donc les arts athées bah anciennement. Donc ceux ont respecté kaka à part travail bah marambo chichi ils ont respecté et puis le rôle principal les apprendre à tout chef nangé longa kala. Eh papa Lisette là toto. Vraiment sa chance. Artiste na dinami na kisi ouais en fait sa chance. na tala vidéo nemo na kala kati église azo sambela mais filmé. OK. Na tala vidéo azo sambela ça signaler tout ça mais église. Nalelo makasi vraiment na masula chic toujours alors que la vision na abonné batutu ba mitu naka pourquoi président Nadia a tout chic choc et bien ça bana vraiment papa moi en fait est pas tali ba mouvement et bimisa bana kolega chic choc le ngizate so na bando tangelo wa émission ileka bien sûr mais balobi que en fait question n'a peut-être qui moi mal parce que balobi et bimisa mais et continue sur bimisa bana pourquoi et bangela ou soit batala que ba o bimisa ba capable de tout ndengeni non tout ça parce que balobi et bimisa oui peut-être question les aki nini mais et bimisa kali susciter mouvement et bimisa voilà que c'est le chic choc na Congo exact et voilà vraiment le putain de et parfois question les alaki na tout n'a dit que pourquoi bimisa susciter ça vous êtes capable de yo tu veux ça mouvement là ouais je na santé ba président na bula osa groupe bula osa groupe ngani anga na fan na vie vraiment numéro 00 fan na chic choc le si c'est donc peut-être même sous botika théâtre to koza na chic choc to le peut-être na voyager na quel banda mboka to na vandi na sama mususu ke na longa na mouvement to na sala mouvement na wana voilà la conscience de moni film et film aussi là je crois qu'il était ici là tu te as conscience donc la conscience nous le belani na kasa conscience tout possible de conseil parce que on a un frère église c'est un frère vraiment ba frère oyo ba c'est respecté vraiment passer la biso abandai ko vivre na fille moko avant comme pasteur c'est bakabwadi ana fille ana tika fille ana na zemi comme pasteur abala mwasi lisusu maka nde totambulaka okutana fille yango wana nayeba te ke babutana pasteur nayebili fille wana nayekoyebisa pasteur na ngati papa ta alingi mwasi boye fo naya na yo présente epa na yo naya na yo présente la fille epa ya pasteur zonga nde fille oyo babotana vraiment équation pasteur aboyi au moins apambola libala ezati ça peut se faire raison même taper ma pasteur na yo mais libala déjà esila ti yo opambola libala wana tenge yo déjà balo komana ngai wana dia makambo eta déjà et puis frère Mohamed ayebaki te ke bozala na fiwa donc la conseil de pesi yango wana na rôle principal na yo je crois pas ça mon malamu vraiment je crois que qui mandambo il y a des détails par rapport à la conscience film ils ont bientôt là ils ont fin artiste Mohamed a joué comme principal en tout cas qui ça juste conseil et conseil par pasteur déjà c'est bien un film maman pasteur déjà yonaye ici là mais ex n'est pas là ex ou kenda ba boyana pe et ça que frère na 4 nandila les ala frère église na yako kutana ex ya pasteur et puis comme le niveau qui a pasteur pambola libala pasteur a dit on pambola té jalousie na éviter de jalousie joua est en tout cas ils avaient beaucoup commenté sur la commentaire wana na émission na biso donc ça la bien tout c'est pas une histoire ma case félicitations et Carnérol après donc voilà félicitations à Chic Shop nyonso par rapport à l'histoire de beaucoup en tout cas je suis fan na so temps talent il y a un Lucas qui m'amène na suite na dit oh mais ti pour je prosper ma casse na Lucas beta solo c'est la félicité na retourna eloko nini esalaka oyo peut-être na Chic Shop ezalaka bakuso mona ngote question va no bike autant le bord de na début que au mona coupe okité oui okiti so coupe batité mais selon là oui mais eloko nini mona ke au vendre talo bike biso ko tout ça la bien bakuso msota ba master na yo kaka bango bazalaka boye boye biso to na ngote premièrement na loba yana bato ebele so baintégrer groupe eloko ya liboso baloba répétition oyo tobandaki kozwa na bagroupe oyo touti
en tout cas awa eza mystique Vraiment. na ezala kaka improvisation mais awa pena to répéta awa pena osenti tout osenti pena oui osenti pena rep pena esili mutu échauffé Vraiment. donc osenti pena groupe oyo babosa même biso mpe tokenda banzonzi na babuku mosusu na otanga kombo te toyemo osentir vraiment différence la police c'est ça c'est ça ezala pena oke bobetami pena mutu pena osentir pe yaya pas obosse osentir ke vraiment match vraiment ya lembe eza lembe je comprends chic shop pour travailler vraiment dire les présents ils sont gardés ça biso a format biso c'est aba tonto longa kalaba l'agence tuka Neymar chef na biso ya mutu nanga na lisusu Pape Gogo 15 na nzamba batonali vraiment Pape Gogo il faut yango awa na ma mutu nyonso tuka na lancer déjà entre comme c'est ba chef ilonga kala ba chef nyonso les pièces oyo esili je m'excuse comme na fin de conscience na koyamba bino moko ou soit vous avez autorisation non ya na kata mobimba. Donc voilà, merci beaucoup. Maman je crois que tu comme na suta na éviter et l'on tout nyote mais c'est que le bas comme programme pe ya groupe juste pour stopper ça. Presque nous tout botu na yi sur le toko pour réparer kaka na Éthiopie na popo kabaka wana Shima Zozo pour réparer wana na Tchétchérie. Numéro je crois numéro qui mais si babenga ba toujours wana to répétera lundi jeudi à partir à 9h jusqu'à 14h ba ope ba na posa groupe o ba sipela bozana ba biso ba Mohamed ba Elonga Kala ba na posa ba intégrer groupe ba ya chaque lundi chaque jeudi à partir à 9h na Tchétchérie na popo kabaka vraiment donc on a numéro kininga donc ba obenga pour profiter d'inviter la dédicace merci Rosanga te 15 na pesi mote na président na nganga dada na deux sur moto mon prêtre mais gabou babula pas mon président mote pesi ozali donc ça ils ont le kitoko na pesi mote na ya tonto Elomi Akala balobi papa na Lisette bengi coach et puis Neymar Tsuka Pape Gogo basta na ngai Serge Bolania c'est pour dire pas Jonas Sumolo na bosanité papa aboti ngai papa Charles Nzita donc dans mot de ça maman aboti nga Aminata Bambi Christine petit sœur propre Fatou Masiala Kadida Masiala Issa Masiala Aboubakar Masiala et puis la bosanité JDKL babi sponsor officiel JDKL bon voyage balobi Nzamba Pambola yo basula ebele petit nanga Laïs Akimi babita ya mindelo sentir moi sita evanda Laïs Akimi bambote peswali Denis que soldat de oncle JC Muzimu Shadrach Sadiki et puis la bossante Kinkela la bossante Kinkela Jonathan bamote pesi wali base ngenge chiaris bana kulumba mobimba na pesi bino bamote epi komi na bumbu komi na kini baumbuli ngwala bombe bandal na bosanite komi na ngenge 15 à tout cas na félicito merci pour la mine en tout cas merci beaucoup monsieur Kitoko et puis na les gars cameraman Tori Chibongo balobi image Kitoko c'est à cause ça les cas. En tout cas, merci Bozazaki Bela pour l'andabiso, to comme na suka, boyoki ba propos, boyoki o abimisi, donc on a besoin de pour que tu comprennes, donc na rappeler bino ezalaki Mohamed artiste, il y a Chic Shop, il y a groupe Chic Shop le yengi ya président, la de raza na poto mais bon on va toujours bazo continuer toujours pour évoluer toujours na qui je crois que expliquer détails ba film aussi et aussi la bientôt conscience donc à jouer principal. Je crois qu'expliquer tout le monde sur les animaux avant tout Kabouana, faut te faire un remerciement. Bien Kassanga, c'est bien Kassanga. Voilà, c'est la personne. Moi, ça a été bien Kassanga. Voilà quoi. Ok, merci beaucoup. On va profiter. On a fait ici, remerciement fait mbote nanga. Na le boss food de Jésus business, boss food de Jésus business.
mokonzi ya visa balobi boss full Jésus business na pesi mbote na commandant Ogi Lotula commandant Ogi Lotula ba respect belé mon commandant na pesi mbote na Vetizo Batimba mokonzi ya Nable na Italie Vetizo Batimba mokonzi ya Nable na Italie mon vieux respect total na pesi mbote na pesi mbote na agence de voyage Freddy Bokulaka balobi Chine Ngwanzu Kin agence de voyage Freddy Bokulaka Kin Ngwanzu Chine donc c'est-à-dire si on est pas connu na yo bazueli ba yo tu na porte ya lopango na portail donc contacter l'agence de voyage Freddy Bokulaka agence de voyage pour na makambo tout en tout cas balobi Ngwanzu une solution ezambo sani de master na pardon na kati na boîte bango te problème profiter master na toti makila bango te pesi yo ali Michel Manzambi merci appelle la vaccine sous non comme bala la pression beauté non comme bala donc balobi toujours ni permission na pression beauté na maître simplice trop famala maître spirituel ba contact belé sous a besoin makambo azawana maître simplice trois fois malade na pression beauté na maître Abdul maître spirituel et puis na pression beauté skazali vous allez tellement tout cas vous supporter na pression beauté na Stella Babo na pesimbote na Fortuna qui artiste Kibala na pesimbote na Kevin Kibala basele motema ba bonne guérison na pesimbote na Merimbala na pesimbote na famille Luki famille basele na pesimbote mingi na bienveillance mwaka BM donc camarade selon mon cœur donc la pesimbote na Zoebe la kitoko bangote belé na pesimbote na Jolino Mwata motema ya Benesha Mwata na pesimbote na Daniel Miss ya ngandeko mwana mère Daniel Miss motema ya Naomi Mola donc la pesimbote na mon CD depuis le ministère de la jeunesse CD Dona Bea donc CD Dona Bea na pesimbote na Laetitia Lokilo Bilonda donc Bilonda Laetitia Lokilo na balobi bon contacter biso to pesa bilo ya za côté ya ministère maritime makambo ya permis de conduire balobi déjà bientôt là ici makambo kasi to salama déjà donc boya beaucoup sur permis de conduire biométrique ici ka vous contacter ngai na pesa bino na orienter bino na pesimbote makasi na Laetitia Lokilo Bilonda donc je crée mission monsieur Suka wa kosa de télévision ça na pour na bino nyonso balobi pour la promotion au niveau publicité kota makambo na bino et na profiter agence 3 fois pimbo pe ezana bino bana poto lelo bozu matanga bozu fête ezana besoin direct tout ça partie à qui et comme la bino na poto botala makambo na bino nyonso que soit matanga fête bon contacter agence 3 fois image 3 fois pimbo pour contacter yango kosa de télévision ça na pour la publicité na bino en gros espace aux ana bilo no sala air mais il est quand la kosa les cap na vitesse ezana besoin tout boire pour mabanga publicité logo no écoute na des émissions quand même ministre de l'affaire je suis là contacter Bisombo Temi na Berichi Bobo bye bye. The stars in your eyes always keep me falling for you. So you will always be the one I keep on running to. Nothing will stop me from meeting you in our galaxy. I think that we will continue to rise like Mercury. That's why I look up to you like I look at the sky. That's why
Ingénieur 15 Basile. 15 Basile. 15 Basile.